vraiment ceux qui balobi yo lelo yo okomi policier na média banane kokanga batali boso bakati poto banane kokanga o ba tia o ba longola banane kokanga batali boso. Malheureusement nga comme policier il y a presse donc désolé na tika za ngote balobi soki Babi supposé lelo oyo babi non totomi de discipline na biso ya média a on a katia mikili et comme noli sage parce que azaka sage ce que balobi que tia discipline kanga na biso kanga 3 personnes banana okanga po yo banga raté sinon to bangi bon na otanga okanga banana na okanga mutu te parce que faut banana okanga na YouTube. Le parrain, le partenaire et la mère Lydia Bangala. Parce qu'on bien en a plus na ba responsable, papa, en tout cas papa, maman, moni, tout ça peut battre un mot mon ngosande to bunga mki mona ba maman pe no mona ba maman mikolo ba bengi noli. Okene banzela wana te po biso tota ko na bana. On a mona ki yo hermo boy na bona ta ko mama ki méchant ko ba méchant ba ndozongi sa sigo. No la nga ba ndozongi sa bité. Ça je mando ki moi. Na benga yo na téléphone na biya ya ko changer l'unité parce que nous comment répondre bango kaka direct oyaki na diplôme ngo la sa diplôme la vite ya ngaba de répondre te moni ata moi so moni mutaza kimia le bité kaza yuma. Proposition il y a Cyprien Weti le vient d'engagé je salue à passance en qui na lobby que photo ça la dialogue ya artiste entre les combattants dialogue politique et tout ceci là c'est que dialogue ya artiste fait salema yo mon idée en bien est-ce que vous soutenir un dialogue ou salema entre artistes na ba combattants pour solutionner Zouama ou bien mon nom nini là je salue à passant et pas ya Cyprien Weti le vieux notre vieux na ozongi la maloba na yo parce que on très sensible na maloba le bagi porte parole à artiste non naza porte parole à artiste était mais je soutiens notre culture à nous, la branche musicale. Tu peux aussi les devenir quand même, mon frère. Si ça se soutenir. Ce Rolandi na domaine où on a. Mais déjà, ce que je fais déjà, visibilité, c'est déjà en plus, c'est beaucoup. Je n'ai pas besoin que l'homme soit salango. Je suis bien dans ma peau. Yako promouvoir notre culture. C'est ça, oh lelo, bandeko bazalanga comme ça album. Pour bandeko wana bazaka na o bangwana balilaka. Aujourd'hui to le la chômage na mboka na biso, bato bazozanga. Ce qui lelo ndeko wana aujourd'hui na disque bimisi ateki côté moko, mbongo wana za futeli mo na classe, a futeli. Moi to ke dimne biso ka ba western. Merci, chers internautes de 3xW Congo Yassika. Vous êtes vraiment branchés ce soir. Vous êtes à la maison. Partout, vous êtes en train de sur un autre site, Congo Yassika. Et on trouve Congo Yassika, Bato Sika, Namakanisi Sika. Lelo, nous avons Mouta Sika. Pourquoi Sika? Ils ont noté, ils ont esprit. Les gens au bazo ya Namakamba bien. Biloko Ezope, ça vraiment, ba idée, na milliers, il y a diaspora. Et puis na Congo et vraiment parmi bango na mona ki fona yamba confrère nangai na noli tambo le sage oboyebié yende mikolo yo azo vraiment na top na millier il y a presse il y a diaspora na ligne yangona à l'occasion boyebi ki aza voyageur et plusieurs fois en venir en Norvège nakata Scandinavie pays de la paix mboka prix Nobel et vraiment kokiko le kaboete je me suis déplacé pour le recevoir place na confort ya vandi place bayambié parce que la qualité il y a accueil et là que ça rappelle niveau ya moto qualité à moto alors nous Congo Yassika nous sommes là pour soutenir de vraies valeurs nous sommes là pour soutenir de bonnes choses et c'est pourquoi depuis longtemps Aza conscient je l'appelle souvent on se parle beaucoup au téléphone qu'on l'a encouragé par rapport à son travail parce que dans le bis ceux qui nous les simbi ceux qui n'ont les simbi alembenza et simbi Congo et Télémi et Keliboso. Voilà, sans plus tarder, pour ne pas monopoliser la parole, je vais recevoir Noli Tambo chez lui là-haut, à Zalogé. Bonjour ou bonsoir. Bonjour, Maurice Premier. Nabi Ebino,
moi, bouté avant. Déjà, tu as 15 heures dans l'hiver, mais bouté déjà, ils ont avant. Donc, on appelle ici bonjour et puis bonsoir. Ça dépend. Dans le bateau, on a la biso, dans l'émission. Vraiment, plusieurs fois en Norvège, comment se sentit? Pourquoi vous avez ça cacaillot et puis en Norvège, tu es content de venir en Scandinavie, Suède, par-ci, par-là? Bah, so Monique osa sélectionné, hein? C'est-à-dire que bon, on a peut-être ça bien et ils les camboupé car il y a chance. Ndebi so ba chrétien to ba les kamangolo, hein? Ils a grâce. Et puis c'est aux ongi sous d'un côté balbaka, beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Donc ceux qui na zoyaka na continuer à beaucoup. Donc c'est grâce à Dieu, grâce à mon travail, grâce à il y a différence nanga o na moi touche nanga na zara nango na musala presse yango bande ko bazo préférer ngai. Noli oza awa bazolanda na plateau ya Congo ya Sika chez Maurice Premier le Diego Cao de la presse congolaise. Alors Noli ceux qui écoutent na motalobi na yo ayebi otalobi dans une minute présente-toi qui est Noli Tambou. Noli Tambou dit les sages, je suis un chroniqueur socioculturel, né d'une famille de 4 enfants. Naza Mwanasuka, le cadet. Noli Tambou, il est bac plus 3 en communication et marketing. Noli Tambou, 8 mois na RTNC. Noli Tambou, 1 an na Global TV. Noli Tambou na DRTV. Noli Tambou, 4 ans dans Molière Télévision. Noli Tambou aujourd'hui travaille à RTGA à Kinshasa. Noli Tambou aujourd'hui les patrons de Congo topnews.com, www.congotopnews.com. Voilà un peu en quelques mots Noli Tambou. Est-ce que Noli Tambou est marié? Non, je ne suis pas encore marié, mais j'ai quelqu'un, j'ai un enfant et puis voilà quoi. Alors Noli Tambou, Tolandakayo Olobaka, aux sages, quand on parle de la sagesse, aux sous-attendre dit la sagesse. Na lobaka na za sage te. Mais yo monde ka to va no bona mamu ki o sentir mani. Le sage, mais ce sagesse wana poto ba moi ba impact wana moi ba contenu ya sagesse wana. Comment to ko ba to ba sage za muto ya za suka pembe, muto a zone expérience à vie, muto déjà ici à comprendre makambebele et puis avant loba azo réfléchir plus de 2 ou 3 fois. Mais plutôt début cause conflictuel monsieur. Non, je suis pas conflictuel déjà à la base. Nazonga na question na bandeli. Batwa benga nga inde les sages. Moni par rapport à naza mwana mukie, tant nazaki pe mwana mukie, par rapport à makambo nga nando sala, batunde. Babenga nga sage à partir wana. Moni oza mwana mukie, mais makambo sala les ya mikolo. Babike mwana za sage, hein? Comment on peut bandi ko latanga? Kolatanga depuis l'Afrique, type qui et où tu n'as pototé. Les sages c'est depuis. Je me rappelle que Nazara na maison chez Noli les sages. Donc depuis Kinshasa. Par rapport au comportement, par rapport à Nengi Nazali laka, les sages. Alors, être sage, l'intelligence s'acquiert en fait. Mais la sagesse, c'est innée, c'est attitude. C'est le mutabo tamaranango, c'est le rôle qui bokonzi. Na mutu boko botama na famille mais bino nyos bozala bakonzite. Mona moko kaya mo mukende anandi baponie yende mutu. Joseph Nabino. C'est un peu sans quelques-unes. Oh, vraiment. Alors, kosala musala oyo ya média, otangelinga ba presse mingoleki oyo sali. Est-ce que ezara pona koluka mbongo biza don moko eza na katina? Pourquoi tu le fais? La presse, la chronique, l'animation eza passionnant. En fait, à la base, tant nazoko là, j'étais quelqu'un au andolinga ming ba discussion en fait. Et ça, blo misat nando na vie nanga. Nando souhaitait plus nazala médecin, mais tellement na banga makila na comme ko Congo sousté. Yami balé nanga nazala avocat. Je voulais plus défendre les gens. Nanga plus na défendre ba intérêt à batu.
Pourquoi je voulais défendre intérêt parce que na kuta na makambo mope nga moko tozaka victime na famille toko la papa maman papa kufi ba botoli bino biloko na bande ko et souci wana ko défendre les autres na zara nango besoin en grandissant toko la ba réalité papa zaté maman zapété parce que je suis orphelin de mère et père dès le bas âge ba 4 ans 8 ans maman kufi et tout souci wana mais ma coquille ils allaient rater. Après, bande comme ça, il a poto habité mon kilindezo, qui est na marketing, qui est na communication, changer filière et puis voilà. Donc il y a un talaki, na qui na côté à marketing et communication. Nous sommes dans la banine littéraire. Après on clé moi bien on clé zunga dimbala. Alors on a biso na Paris. Abina non change. Kende sala commercial, na sali commercial, na zubac na commercial. Après na université, na qui na faculté relations internationales, na 4 ans pour mon cas voyage. Après, on a institut supérieur à ISC Gombe. C'est de là que nous avons diplôme de marketing et communication. Après, tout académie des beaux-arts. Ça toujours. Donc voilà. Être avocat, médecin et puis la presse. Il y a des discussions dans le monde. Et on a préféré Pinazala un jour journaliste. Donc voilà. Vraiment, vous qui êtes en train de suivre, vous avez eu l'occasion de rencontrer cette vidéo. Tout ça, bel et bien avec nos lissages Awanakacha Oslo. Prix Nobel de la paix, toujours les gars karaté bon mon image Noli azo kendo visiter place Bapé Sakabato prix Nobel. Alors pourquoi? Parce que c'est un frère que je vais dire azo samsane malamu et vraiment na tenaki ke nakati ya émission Nabiso Cœur ouvert pour découvrir au monde azo bangona motema, il parle sincèrement parce que Bourmon na lobby soka kominani abimi d'azarte abimi de nulle part aza quand même na base moko boye et sali ki aza nenga azali oyo pe beaucoup découvrir yango après ponanga alors Noli toujours remarqué que Mikolo Zaka Kanab artiste musicien peut-être nga personnellement sans te flatter dans le lobby que bon parce que vous en à Paris ici c'est Paris là je salue celui qu'on appelle Snake voilà ça comme si c'est Paris voilà n'est pas ma sola Paris donc ici c'est Paris alors pour vous ici c'est Paris parce que vous en avez occasion tout le monde a envie Paris ou c'est parce que ils ont talent parce que tout le monde qui aux vraiment na top Mikolo tout bazo pliquer pas na tout ba musicien ba artiste c'est toi alors relation on a aux andeni au benga kabango avant pour y ba benga kayo avant. Merci beaucoup, une très belle question Maurice Premier. Donc ta balandinyo so balanda biso ya Congo ya sika. Donde mo lobaki makambo ya sika. Hein bato baza ko ya kotia makambo pe ya sika. Omoni musique outi koloba awa ça fait partie de la culture na biso. Ce qui totali les longa na yoto se voiler la face té. C'est obito parler la politique ezo boité. Wana ngana yoto e bien très bien. C'est total makamsu toke na football à part ka ba auto tu kozo awa ya léopard tout ça maintenant no Congolais msu tozu coupe du monde non tozu to remporter coupe d'Afrique des nations pe no ya CAF ba benga tout ça ozomona c'est-à-dire na partie oyo to monique ezo télémisana nos drapeaux na biso pour l'instant faut te soutenir en haut personne peut ignorer aujourd'hui que toza un phénomène combattant biso nyoso toyebi bandeko tozo sunga pona mboka bakata ki pona ba prestation scénique na Europe ezali sosute mais soki to lobby totika eloko ya biso bijou na biso eloko ya biso o esala ka biso mo honneur wana kake fané boyebeba ce to perdre politique football tozate ce ko Congo ngo to perdre na makambo nyonso voilà na conscience o ya biso na ndenge ya bien to beke to mekampe ko protéger culture na biso parce que moni lelo na banoke na Congo lelo soki babi ke balaksa yo place musée ezali ke oye lobela sur bakoko na biso lelo ndeko nanga okutango ezate soki lelo tobito tambola balaksa ta bateau Diego Cao l'homme qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo fleuve Congo total yango toyoka kaka mais toloba lem susu bato ayaka nango ezate mais na mundele awa se ba balaksa o eloko mo le kaka na 1800 et quelques ezali to ba ko protéger ba bloc eza ba patrimoine na biso na conscience wana nga makambo na sana tangela
Nazaka na relation internationale. Aujourd'hui, j'allais être ambassadeur. Diplomate. Voilà. Comment ambassadeur, diplomate. Mais na souci awana. Tozui mayelo tozana à côté. Toye na on a domaine on to rendre. To peut s'envoler lumière dans des moussous. Ya on moni ces derniers temps plutôt. Naza plus focus. Naza plus na bande konabiso. Ya artiste pour na couper ça peut moi coup de pouce na côté na bango. Parce que tout protégé. Est-ce que ça tourne bien vraiment avec le phénomène de combattant, musique et zobétaté? Ça tourne bien. Ce qui au côté na terrain, balubi, et si il y a eu et souki. Dire que jusque là, aux hommes on a la problème na bande côté parce que toujours débordé na makambo bande ko balubi que concert aux alatos zui instrument outil na ba mission na Congo yé obeti taka balubi exaté. C'est-à-dire mais comme yo se porter garant comme porte-parole il y a artiste congolais mais si quoi yo proposition il y a Cyprien Weti le vieux nanga je salue à passance na qui na lobby que faut tout ça la dialogue il y a artiste entre les combattants dialogue politique et tout ceci là si quoi dialogue il y a artiste fait salema yo mon idée en bien est-ce que vous soutenir un dialogue ou salema entre artistes na ba combattants pour solutionner Zouama ou bien mon nom là je salue à passant et pas à Cyprien Weti le vieux notre vieux na ozongi la maloba na yo parce que on est très sensible na maloba le bagi porte-parole à artiste non naza porte-parole à artiste était mais je soutiens notre culture à nous, la branche musicale. Tu peux aussi les devenir quand même, mon frère. Si ça te soutenir. Ce Rolandi na domaine où on a. Parce que ceux qui ont monique qui ont déjà milliers au bazoka. Ceux qui ont monique qui ont apporté un plus et simbi. Mais déjà, ce que je fais déjà, visibilité wana, c'est déjà en plus, c'est beaucoup. Je n'ai pas besoin de l'homme sur la salango. Je suis bien dans ma peau. Yako promouvoir notre culture. C'est ça, oh lelo, bandeko bazala nga ko misa album, pour bandeko wana bazaka na o bangwana balilaka. Aujourd'hui to le la chômage na mboka na biso, bato bazozanga. Ce qui lelo ndeko wana aujourd'hui na disque bimisi ateki côté moko, mbongo wana za futeli mo na classe, a futeli. Moi to ke dimne biso ka ba western. Est-ce que vous avez une idée qu'un jour mo vanda que na ba combattant besoin la diaspora au soana bango. Et là on a mutu. En tout cas l'idée wana pour le moment, c'est pas non makanisa malamte. En plus, on a payé naza moelle qui par rapport à yaya msusu moni balbarali sumoko esukolaka elongité. Eza na esprit ya yo nga nde kwa dilondole marque tabu bande comme msusu pe bazali toyokani to sangani pas kaka biso. Mais dès quand on tout salima awa tozana bato ya nani ya le léopard journaliste basangani ya léopard tozana bato basangani na association ya journaliste ndeko na biso kuna na Londres na ndije de soleil à passant yo zana kani nga nazana kan ba journaliste donc na kan ba journaliste parce que le groupe s'est créé dès que oui na kan ba journaliste c'est-à-dire naza pona nga na loi na rassemblement nga naza pona Batunion Soudan, on toujours je suis l'église au milieu du village. Donc naza pona batutu, naza na kaya ba journaliste. Ceux qui n'allent pas au pays, ceux qui bango nyonso baza journaliste tant que ka muto aza pona besoin même information à récolter, à traiter, à diffuser. Naza pona bango. Ouais. Alors parlons par rapport à poliation au Salemi ba site zo botama e belé e bimi pona yo zo mona ondeni. Kobima basit plutôt ezalango mabete le batan de konanga lo a business lo a food lo a business trésor business ozana Oslo na Norvège massa Bob Kaongo boka mbongo donc ba Guilherme Melon bango balanga noli basite ko bima lango ebele mais parmi ebele wana ce qui est bien d'abord c'est d'informer la population ce qui est capital. Mais ce qui est na makam obimi libanda ya makamona wane de komabe to zoboyate lelo site bimebele même moi-même hier nazaki na ba site mususu aujourd'hui na komi na site na nga moko parce que na umelaki naza formé naza doué na comprendre non parce qu'aujourd'hui les gens parlent de Noli ba mon Noli car c'est comme si car na boutika Paris na quoi na Norvège boum mon Noli comme Noli non c'est beaucoup de travail c'est tout exact travail j'ai souffert eza ma mususu biso to kuta nango
so pesi ngo mutu pa comme le roi yo boue te ata ko nga comme le roi yo mais non ninga non te. C'est ça, la patience, persévérance. Nous lui en tant que sage homme, conseil nous couper ça, na ba oyo nyo surtout bazo be pisa musala oyo na média ba olanda parce que os a très suivi. Conseil nous couper ça bango na musala oyo. Conseil na couper ça bango eza que conseil d'amis, eza que tout ça musala ngo malamu hein, ya musala mo eza noble. Eza vena très très noble. Musala o lelo ba vena biso ebele baza lelo baza ba grand parce que bazwa ki musala o na ndenge ya elongo bani hein. Na ndenge sérieux bataki sérieux na makambo moni lelo to sala babuzoba mais lobi et comme ke na mboka ba luka tela sala bien yo ngo sala ba otala passer na yo osala kanini so ba biso otanga trois grands oyo ba sala métier oyo comme modèle ba grand ni nokotanga ngapi na ba modèle nanga la na lo bango tout le temps ana poto te na modèle nanga la poto azate. Parce que j'ai commencé en Afrique, batuba bandaki tout ça. Na poto na modèle na zate, na kin, na banano na kin, motape sanga posa vraiment koloba oyo. Ezalaki nani Paul Mukendi. Ezalaki Paul Mukendi, hein, le grand charisme que je salue. Et puis na moi si nando présenter le journal qui toka ba Chantal Kanyembo mais yazaki plus na présentation à journal mais puis na munenge puis na chronique boye penza omoni mutawatanga ok va poser mutu ba question sans complaisance aucune. C'était Paul Mukendi, le grand charisme que je salue vraiment. Batouana c'est des grands hommes aujourd'hui baza ba mentor ya biso ba pesa biso guana lelo mais so to yena ba poto awa toi qui te côté na ba poto ngale na il poto na okuta ke Marc Tabou azo pela hein c'est Marc Tabou azo pela okutani bande koloko ba Adil Ndolé hein beau commun Dieu que je salue ça ba exemple aujourd'hui hein Adil Ndolé fait très bien son travail hein Marc Tabou rien à dire. Et puis bande comme Soussou tout le monde na ndeti Popol Mukelenge na Londres banda Kinshasa c'est des gens aujourd'hui nous on respecte, on a beaucoup de respect na ba grand na les toyé tozu sikoyo expérience à Kinshasa tozu yango to beton na tempo mususu na nouvelle technologie Europe to koti ezaka na système ya pousanaka to vanda. Donc na créka na bouger na ngaba na créka espace na alba vena ngadi ndele ve pusana kata mamukenga na kotana na makta butsa taboué moi espace kanga pe na vandi ti ba ve pas petit ça to pusana bien ko na osala laisse vraiment je profite à salon César Ngadi vient vraiment César Ngadi na saluo donc Adil Ndolé ya yo ngola kama na yo kala tête au bon ça masolo deux fois na bengi ça y on a bengi ça y avec billet azola nangai akoba peut-être TV za radio te akoba ke oui awa na bengi ça y deux fois et puis na billet avion c'est ce qu'ils a toujours deux fois nazaki toujours na idée ya ko bengi ça bande ko découvrir pemboka oyo nega bon so yo pona yo kongwa sika yo ka ondenge nini talaka bamboka boy. Congo, c'est qu'ils a bien, ils a très bien Maurice Premier, que je respecte aussi beaucoup, parce que au moins dans Mboka photos à la photo, bah information, congolais partout bazali. L'idée globale, c'est de rassembler les Congolais. Koiba ndekoni ni Congolais, azana Finlande, posa na ebi passe na ezanini. Ozomona l'idée, lelo oza le padre awa na Scandinavie obimisa bana belé mais na mona rappelé bana mso obimisa mais c'est comme si bana belé pe permettait ngape na lubanao bana belé obimisi c'est comme si babimaki ba prématuré ouais ba prématuré c'est-à-dire que bazalaki c'est comme si bazaki non prêté pour na bakende basala mais bon après le internet oh là là Moutinho Saroya na épée à Salani na mais na alubara toujours na bandeko bo sala musala bien eza musala mo noble yango biso ba mol bo bango ba komana ba kisi kisi eza ko luka hein kozwa temps yuza kisi te yo pour le bagage ce qu'il faut pas l'accent pour la nazana kisi nana kisi ko mais kisi nanga bi kisi nanga eza ni au moins na temps oyo olela ke tambola mais na vandi to ça en émission yango eza kisit pour le bato talango deux personnes ba benga te na Norvège et ba kisi deux personnes comme eso kende
C'est ça qui c'est ça que l'on a tout le monde a tout le temps on est koboye botoke information tala bona yango de sacrifice voilà. Exactement bon sima musala li bakiso ba ba kezo ba sengo ba sacrifice ba bomaka bato ba sala ka soki ndenge nini ba tambola bo bazonga mais biso ko ba kisi na biso oh le très haut hein nzambe na biso to yebi wana mokonzi ya bakonzi wasenga biso za la kake albil muto akolia kaka na sueur ya front na ye yango aujourd'hui nous on respecte ça ça dit qu'on katongo kolka information kolka batko ba ko sur la bat et surtout vrai qui c'est ça le respect le respect tobeta nzoto na nzoto tina Tokyo soko yoza après ticket na yo kaka visa to luka parce que souci nangezali bloc moko ezala libre nangate ke asala nangate libre na yo libre nanga mais surtout sangani de ça la force on dit toujours l'union fait la force oui ça la force. Alors je profite à saluer Alain Menza. Oh, Mikolo, no est toujours Snake. Snake. Alors, vraiment, je profite à saluer aussi Madame Nanga Dingakae, Anaki Bamba, Motema, Maurice Premier. J'ai dit, Batnou Soazo Landabaebi. Alors, vraiment, Léon Mundele Fum Naba Fuma Yoji Nakacha Tokyo, na Osaka, na Saitama, na Yokohama, Bomoni, les sages, Bolobaki Tozoye Yo, Bokinenga Lobby, et Tozan Atan Mouké, parce qu'Azo s'est préparé pour Kende Kolanda Balance. Il y a son. Alors, Bozolanda wana toza toujours na coach Morino Congolais Gabi Kilimaka Songo. Hein, wana tokolo bate colonel Bona Allemagne. Ye sage. Na benga kaye akanga téléphone. Nano sabno ambus na esta kaye. Omoni photo lo barango na misa batu. Soki mutu za mwa likolo fo okanga mana eso ningo mata. Ngana zalaka humble parce que balobi humilité précède la gloire. Pour musalo to sala ke za mbongo te mbongo tozoka ngona makambo mususu na bakop mususu. Mais zaka na kada ko informer parce que quand on crée l'unité wana et pesa ki ba chaleur et kende. Ndanga na zo en Allemagne mais okanga ki téléphone. Donc mon colonel déjà na SBC donc naza rassembleur on habite solo là. To yambié awa, on va animer la soirée. Boya beaucoup sepela nenga sekité, ce n'est pas la dernière fois. To sala kabatour, bazo zelaye na Finlande, je te dis déjà. Donc ça dit qu'on va organiser quelque chose toujours avec Motonatembe na Scandinavie donc na Finlande d'ici là. Donc, dans Scandinavie 007. Donc, message est commis. Mon assistant, Azarana Scandinavie. Deuxième personnalité, Congo Sika. 007 Nambi, Nolita, Mbopa, c'est plat rappel. Donc, dans le Salaka, na vraiment Blaise Aling qui a fait de la Norvège. Vous avez mon lissage. Trésor, le mignon jeune. Daddy, Ndo, Kebi, DJ Margot. Moussa Bossa, des Akitoko, Boakambongo, Bob, Kitoko, Matodo, Kitoko, surtout Landawa, Michopo, Kobima, parce que ça monte mal le bas. Le gars, là, on dit que tu moi cravate, capona, nazo sage, na nenge sagesse, tovanda. Pour tout ce télémara, et ça qui, koina, koiba, kutani. Mais, balandarabiso, les parents, balandarabiso, bamonake, Moussa, Otozo Sala, et zo sunga batebele. Vraiment, ceux qui balobi yo lelo yo okomi policier na média banane kokanga batali boso bakacha poto banane kokanga o ba tia o ba longola banane kokanga batali boso malheureusement nga comme policier te il y a presse donc désolé na tiko za ngote balobi soki Babi supposé le oyo babi non totobi de discipline na biso ya média a on a katia mikili et comme noli sage parce que azaka sage ce que balobi que tia discipline kanga na biso kanga 3 personnes banana okanga po yo banga raté sinon to bangi bon na otanga okanga banana na okanga mutu te parce que faut banana okanga na YouTube donc so bando okanga na YouTube so kangi YouTube on a des trolls qui n'a coquille comme meka. Mais pour l'instant, on ne va jamais. Donc, il n'y a jamais. Donc, c'est impossible. Et rôle, impossible. Attends, tu as un million à table. Et c'est battu. Mais maintenant, tout cela, on a Alembenza. Aïbi. Alors, Lelo, tout le monde est mon côté, aux en équipe Mbaboiti voyage, vous soutenir donc mon Temberiti Wata, vous en avez Awa, voyage à Ouye, vous êtes toujours Kazo Tokuta Anayo. Alors, et osons promettre deuxième sortie aux Amoutaba voyage par-ci par-là.
Voilà, donc moi, j'étais invité comme héritier, puis invité qui est aussi à la maître cérémonie, et puis pour nous filmer puis image, et tout. Bon, après, awa, ndeto sur la boy, ils ont une équipe à Kinshasa, journaliste à Lekechu, Papa Malongi, à Longue de Kinshasa, donc de Dubaï. Donc il y a comme mardi, on a Kinshasa dimanche na soir. Alors comme lundi, mardi, donc nous avons mardi, nous avons 1 heure déjà commis à Dubaï. Donc les Kéchou, Dubaï, donc après on a la région de Dubaï, donc Dubaï tout continue kaka. L'année toujours nous on dit l'excellence dans la simplicité. Mon ibiso dans le système, il y a marqué les belé te batuka ba mona ba comprendre. Donc c'est un peu ça. Alors sur Balobi natuna mutuna oyo singlek natuna na tunité oyo za na besoin natuna yo lo bala mutema no ekozala ni makambo belé assez tobito andolo ba makambo za na openze belé ba mutuna ndetiza ya kotuna natuna me na tunité belé bon habito ni na ko loba et tout ça na besoin par exemple lobby pe bisope toujours pour ça narrative mon lelo bato bako boyango bako ndima mais toujours ka mukie relève toujours moi place pas place te ya ba mikolo na biso mais toujours moi ba charge na bango misusu oyo bango bazo koka susu te ko zwango na vitesse lelo il faut qu'on se le dise parce que vitesse c'est comme une mususu il y a vitesse c'est mara mususu moni koko la pe ngape lelo na lo bango lelo makamsu na ndo sala hier lelo na ko sala ngote na bando tikango et sikoyo toza na besoin pe ya bandeko mususu ya bien o ba olanda biso o ba na basala musala oyo pe o ba na besoin basala musala oyo donc les beaucoup de makambo oyo cherche même à avoir une base c'est-à-dire que quand pressé karaté micro ndé to kuma bande comme sous monika moi fille azama bien forme contenu de mes formes tel ka forme puis voilà abimisi mutumo bo pa pour taki suki jaune atie suki ba tatouage atie ba piercing ala yena e vidéo tiens ba ndiko finga batu c'est pas ça la presse c'est pas ça au biso to on a besoin on a besoin bon informer batu c'est-à-dire mon salaire journalisme c'est de chercher l'information, épuiser l'information à la source, pour traiter en haut et puis pour diffuser. C'est ça. Vraiment, sur une akati micro, boyebika journaliste, a aussi ça qu'on appelle derrière la caméra, les temps nous presse, temps et la radio TVza limite. Vraiment merci Nalembenza pour l'image qui tourne. Ce moment a toujours qui tourne partout dans le monde. Il tourne. Toujours y est. Elongi babomba comme bima. Donc merci beaucoup na banaskanavi. Donc to yambaki wabino noli tambo le sage. Toujours bien le sage. Donc combo ane kenda nzokande apesi historique à combo ane ebimi par hasard te. Et ça combo vraiment inné avec ça. Yo Mosco na neto solia o confirmé ou bien na confirmé Gabi Kilima a confirmé benanga Gabi Kilima lo benanga binanga noli futika labo apesanga ba conseil même dans musique ozo mon abi reste comme ça c'est ça et ça la différence na yo venanga Gabi Kilima merci beaucoup babi o zambo kala no Norvège Oslo tara yo tambola mo Scandinavie ti ba ko taba reçu ma lili ana to bien. Vraiment. Merci. Alors là, je profite à saluer Bana Suède Mobimba, Kalaten Tozo Kitabino, Bana Suède, Bana Finlande, Adjanga, Charlie Adjanga, donc ou solo ya World, na pesio ba mote kuna Bana Finlande, na pesi ba mote pa bafana na kata Danemark, ale labino to kita, donc azo commandé tout ça déjà, to kita kuna bafana Simba Danemark makasi. Alors sans oublier vous-même Boyebi, votre porte-parole de Maurice Premier les Diego Kao de la presse congolaise, le coach motivateur congolais, parce que toujours motiver les gens à faire le bien. Faire le bien, bien. Le bienfait n'est jamais été perdu parce que ekozongela kakayo. Alors wana to kati awa parce que to kuta na show nde passe profiter pena pesa ba partenaire nanga pe ya émission na bossa na TV nanga si Amolex Aigle Noir et l'équipe Kilo donc béton. On dit béton des makasi wana elemba
Donc il est qui na béton. Si Amulex, merci pour le soutien, merci pour tout. Donc il y a mère Anna la patronne, il y a Willy Sionga, le parrain, le partenaire, il y a mère Lydia Bangala. Parce qu'on bien on a plus na ba responsable, on est papa. En tout cas papa, maman, moni, tout ça peut battre mo mo no sande to bunga mke mo na ba maman pe no mo na ba maman mikolo ba bengi noli. Okene banzela wana te po biso tota ko no na bana. On a mona ki yo hermo boy na bona ta ko maki méchant ko ba méchant ba zongi sa sigo. No la nga ba zongi na bité. Ça j'ai bando ki moi. Na benga yo na téléphone na biya ya ko changer ligne te. Parce que ngoko ba répondre bango kaka direct. Oyaki na diplôme ngoko la sa diplôme. Ah, la vite ya nga ba répondre. Te moni ata moi pour so moni mutaza kimia. Le bité kaza yuma. Pour atimi ba mona zo mona zo loba. Akasa te akasa oza mo yuma te oza yuma te eza attitude. Eza esprit. Eza musala. Donc il faut za nani wana. Moni bat msusu nde na biso awanga so na meko sa elo mo monde ti zo téléphone benga. Po bike wana eza nzela ya nolite. C'est-à-dire que parmi bat basé belé mais bat balingi ba protéger loko et ko pesa ta moi valeur. Attends moi valeur tant ba tanga mabe mais balongola ata mo loko moi malamu. C'est ça qu'on a besoin. Yangwana to sala Congo ya sika. Pourquoi ya sika? Ce n'est pas des gens ba comme sika mais makanisi ya sika na bato ya sika waniza maloba ya Charles Caputo depuis Tokyo. Charles Caputo vraiment fiston. Merci aussi à Alain Benza, Monique Prod, Arnaud de Mvouma, donc voilà. Et puis batunyo so balanda ngai na www.congo Top News. Tokutani lisusu par la grâce de Dieu akopesa biso lisusu na émission mususu cœur ouvert au tokozwa bandiko mususu. Ciao.